Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Bonsoir fidèles téléspectateurs, vous êtes sans doute assoiffés de suivre votre émission Avis public. Il y a Didier Masuki, Mobalamande Fapembe. Avis public reçoit pour vous aujourd'hui Félix Oazekwa Mokwa Bongo Tozane Awa Tokolobela, c'est non livre naé Petit Bonbon de la sagesse. Mokwa Bongo, bonsoir. Oui, bonsoir Eleonore. Vous ne sentez? Ça va très bien. À votre côté, la livre, il y a Petit Bonbon de la sagesse. Tout le monde par rapport à siège et à répétition pour tout le monde, au changer siège. Tout le monde a tapé dans la porte, tout le monde est en ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en ville. Non, c'est-à-dire que d'abord, il faut que c'est la répétition. Il y a un forum. Et pas un joli mongo. Tout le monde a répété dans City Train, quelque part on a ma tête. Tu es comme une Funa, hôtel de la Funa et pas à Charlie Franklin Pembele. Tu es quelque part on a limité la Montoise, je pense. Simanango. Tu es dans Ngiringiri. Orchestre c'est appelé, il y a bouger. Nenge batuazo comme l'angai na ba WhatsApp. Moni nazali parmi ba rares artistes oyo soki ba kombelier atanga kapé azo répondre batu. Mais soki batu samba kombelier 70 bazo ba président. Ndenge ka to déplacer ka ba matete banini to koma na ngiringiri to ke na no ville kasi. Tala ka cadre tozali. VIP ozomona on a climat combien donc on a salle l'autre aux aléas on a 10 climats donc vous aurez répété mulungete vous la personne vous êtes talibinoté ah après donc on a courant so courir qui donc ba groupe aminé les alim malamoko donc je pense que la condition à boire tu vois qu'on attend surtout l'indi orchestre a évolué. Il a fallu tout dans la condition à boire. Ah, tu as une New Vision et pas à Boss Augustin. Donc vraiment, nous remercions Mingi. Ningi yemo kwa joki likanisi oyo ya robana biso ke non. Ko etan ya sombi sika o ezaki likamususu. Za soki boîte soki nini. Ya komiango asombiango asali yango siko cadre moko ya boye. Odio mokutu ezaki moke. Mais pour na ba exigence na biso comme sous podium moi monene pour ekokana ezali kaka évolution en orchestre lobi so bat ba komelinga ba lobité to moni ke orchestre ba répéter na Brazza to ke Brazza so ki lobi bat ba bido to moni photo on répéter ce qu'on na Angola comme na Ashira mais pas Alex Fumuti to ke kaka donc ezali demande ya ba fanatique. Merci beaucoup Mokwa Bongo. Tokotasko masolo ya livre Petit Bonbon de la sagesse. Mokwa Bongo s'inspirer na nini pour à comme livre voilà. Oui, merci Mingel Honor Moni le Petit Bonbon de la sagesse c'est ali na lo baraming na lingala. Makamwa na lo bagza na lingala. Mais moko musu na milobeli bo ba idango tokosuka kana lingala vraiment boye. Est-ce que Makamoto ko tchako na ba langue mususu te? Ya wana to baina en français. Livre wana ba ko tchako sur anglais, puis ba ko tchako na ba langue mususu. Et puis bandeko ba landa na poto. Vraiment merci. Merci mes frères, mes sœurs. Na nyoso bo sala po bo na livre wana. Avant livre bima, ba to sala déjà ba précommande. Donc tant on livre bimi et où melakte maman livre cible. Bakomi ko benga na maison wana Bergame parce que nous avons distribué donc édition ils ont la charge à livre comme on a Bergame mais bateau ba ça la distribution à livre les édition achète donc ba bengi bango ba lobi mais comment ba tungisi bango pour livrer ça là donc on a comprendre que ndenge to ti livre na français et c'est pelisi sous batu makasi na ba congolais ba togolais bikolo musu ba lobaka mais mutu na bino lobaka na lingala ye wana lobi siko na livre na français donc na lingala de ba idée tika la ka ya kilingala te atayo bon
Ah, Eleonore, faut se rappeler que lobby lobby, les le bano tous au bout na Angleterre, na ba États-Unis, na bande qu'on a besoin de ça qu'on a diaspora, aboti bana ba bika anglais. On a l'aime souvent lingala mais ming anglais, parce que le livre faut acheter les pen anglais. Pour nous on a mina que nambo qu'on a besoin de tous on a ba écrivain. Baza pe na makanis wana iko servir yepe na vie. Vraiment naza content parce que bato batangi livre ndenge bazo réagir. Vraiment na sepeli mingi, merci beaucoup. Dans mon pays bakomelenga parce que lobi le no ki omona mukwa bongo héritier minimum lobi na peso félicitations depuis Suisse. Alobi vraiment osa vraiment homme sage. Nda yebi sa ngala tuna yo que remix il y a album que dirais-je pauvre mais exact. Oui, héritier minimum, merci mingi. Toutes mes salutations place aux alliés. Non, c'est-à-dire que tu nous auras dans un moment comme on a l'album, mais tu remixer un album Mubimba, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc non, remix bon si côté tu nous auras dans un moment. N'était na boa babe, tu allez me sur dans un moment yakala, tu remixer. Moni ba fille ba imba na Paulin, on a et mon nous vivant ya wazé quoi. Dit ba fille on a fona ima na bango tanze momi balé. Au lieu de ko lanze momo ka sika to beta nze momo ka sika. Nze momo susu loka bango ba iba ko beta ki on kitoko. Ba beta on ka da studio. Donc mikolo na ebisio ezali ça dit que penedon ça dit que photos to sangana. To bi misaba nze momo ya kitoko makasi. Donc lelo na yeko comprendre lo mona musique. Ngana parolier. Na ko imba banze bonne son na créer. Boyoka banze mona sali en anglais. So ba yebi sito kasaka kaka no yoka ba américain wana. Moni pour moi anglais on peut pas muke mais na sali sko nzembo na anglais. Donc na zana besoin pena ya mutu ayimba pena anglais ou pena non anglais quoi. Ata ya mundele to ya mutu mwindo ayimba nzembo wana. Do photo na longo l'esprit na ngai que non na composer nzembo il faut pena yimba yango te. Na composer nzembo so na moni nzembo zo senga mbila bela yimba ngo mena bengi mama ya yimba nae. Na moni nzembo fo mamu national ya yimba ngo. Moni sko évolution so na ko benga ngo évolution na komi nango yango wana. Donc tant au disque ko innover quoi. Tant au disque ko bima donc na zongi parolier. So na moni nzembo wana ngamo na facilité ko yimba ngo ndetsiko. Nzembo moko bona osala to yimba ngo na héritier. Donc on a ce qu'on va dire que mutu zate parce que nazo sala on esprit ko ke ngai mona oyemba na héritier featuring moya osakana motenze mona eza compliqué osakana te kitoko mingi maloba kitoko ndeti bona na oyemba mais ça banzo musu na sali na mo binaki oyo soke na mama anglais bo naza na accent wana te ya anglais wana na ko luka ba problème te nzo musu esenga penaki ba fifu ba yemba ngo yo o ne lingala o cha mungongo na opona ni lokola na corriger erreur wana isili bat ba sepeli Quand on a papa Wimba, son amour est bango. L'aime son ingossi m'a pété. Parce que papa Wimba, ce n'est pas n'importe qui. Donc, nous devons comprendre ce que Valéria interprète. Nous avons parolier, nous interprétons que nous avons nion sauté. Nous avons fait un mungo nangate. Et c'est un peu de mungo batu mususu. Il y a un moment où nous avons la riche parce que nous avons commencé à faire nion. Mais si vous avez bichoté, vous avez fait un parce que nous avons commencé à esprit mutuana aimba et ça la paie bien. Na lingi soutenir ma banze monios ningi za la kao Michel Bom chaque nzembo yoka fo chaka vana yo te na chata komo na seko kina. Voilà. Merci Mukwa Bongo. Toloba nzembo sale hommage à Papa Wemba. Est-ce que c'était facile ya ko sala ndo tout monde ba clip au Kepenati na lopango ya Papa Wemba pina mwasi na ye ezaki facile pour beaucoup tana pour sala clip wana. Oui, maman Amazon eza ba liboso na kuta nete pour na clip. Maman wana nde balobaka so mobala zokende liboso ezala na mwasi moko ya valeur pembeni na ye aza mwasi ya valeur yango wana papa mba komaki na niveau wana ebana na mama kala tosolola na biso d'ailleurs masolo mingi o mama Amazon ayebi ya ngai papa nde moto ayebisa ye ngai nalobi kutu mingi te papa kaka moto aza ayebisa ye mwana moko aze kwa Félix aza boye yango wana omoni tangu na yeko bimila mama na bike non osala nzembo ya hommage ya Papa Wemba aizitaki te ayebike mwana nango pena yeyo leki na ye pena sadiki wa ma solo yeyo donc
il fallait tout ça les logo papa et manzemu ya mawaka raté tant to même na répétition bat babini soki motema ezwaka ngai ndenge ya ngai elali na maonde ebebi yoyo nzembanga na nzemba ta nzembe longo nzembanga na nzemba ta nzembe longo mama yeyeye nzembanga na nzemba ta nzembe longo pema kolota nyonso oya koyebi kokabola moto na bitumba ya bomoi soki pema ezongi moto atiki nde kovivre wana espoir ya sekwa ebengami yoseku l'ancien procès ya bomengo ti lelo ezali se kosambama likambo ya monano ekatama te mpo nanga sebongo na ngai mobake atako akokwaya ata abungi na maloba kasi akozongaka mwana te na bongo na ye idiraka nde ayebisaka boye mokili ezali na bilei mpo ya banso kasi ezali mingi te mpo ya kokokisa lokoso ya banso mama yeyeye j'ai appris par quelle la souffrance pour la batouillasi wapi libongo un jour na komisa ya pai souci zolele moto soki awe bakotanga se biloko ye etika na nsima momoto bolingo boneko na ye nyonso ekeise epamba soki maria rosa te nani akoyeba na nsima nalingaka bana na ngai nalingaka viva nanga surtout nalingaka bandeko bangai bainako bato ya se ndenge bazelaki motama bakomi kozela kufa na yo etana ata batongi pena na kwa nzambe bazali mosika na nzambe bakomisi biloko ya mokili kasi mozalisi nango telo boma enoni nyasa mabele sukasuka ekobota lota ndoto ya liwa oyeba valere ya bomoi na yo bakokunda moto kasi sango na yete kombo na yete surtout makamboli ya nzambe basoto koleka kasi yo moko yawe oyebaka evalere ya bato na yokela ekumani shungu papa wemba lekubu likambo ya afrika ya mokanse
tika tobosana te bayeba tika bilembo bakokunda moto kasi sango na ye te kombo na ye te surtout mapamboli ya nzambe basoto koleka kasi yo moko yawe oyebaka ye maleme ya bato na yokela ekumani shungu papa we malekubu likambo ya Afrika ye voilà, je vais te mettre en même dans la fête. Donc, on a une image à bon à papa Memba. Et ça la tête image mon Yamawa, tous les gars, ce anniversaire à Luana et Koki, pour toi, ma banze moment, tout ça là qui a Mawa. On a une dans bon côté. Papa Memba, qui soit bimi, bon, on a déjà que vous sepeli. Au début, ce temps, tu as dit banamike, tant tu zokola. Ce qui jour on a vu la musique et on met à la télévision. Ce qu'on a tenté, peut-être aux autres préparer l'examen, tout les camons. Mais aux autres, papa m'a dit na rolata. Pour moi, on est ébi. Mais bilamba, on a évité les lois la nini. Surtout talikaka. Ah, boende. Ok, kotanga. Sopo ko lala, ok ko lala. Pour lobby na école, tant on a discussion papa même pas. On en a retardé. On en a avantage c'est bon comme on a plan naté. Voilà. Donc type on a mutu ya nengo na tokotika na mawate. Vraiment. Voilà, Mokwa Bongo, musique Lelo, Yoruba qui s'est la polémique, banda polémique Yahweh, Ranajibe Koufa, donc musique Pe Koufa, parce que polémique est zongi. Tout le monde est polémique est zongi, la télévision, la internet, tout le monde a polémique est zongi. Mais polémique est zongi n'a n'dengue moko ya mabe. Donc on a bien un homme sage. Polémique est zongi n'a n'dengue mabe. Conseil n'y a qu'au copé ça, bande kono ba musicien. Ah, on oponi linga si j'aime beaucoup ma bé. On peut s'amuser conseil. C'était des polémiques qui n'ont pas comme il y a benjure, il y a kangisana, il y a baboye, et qui n'ont pas de côté. Non, ça dit que polémique fait ça la caca. Mais non le vélo comment qu'on le nord. On dit le lot. Tant que docteur balimba opérer mutu. Bah ça fait polémique hein. Pour eux à cause de la d'accord t'es la méthode yo lingo utilisée. Moussou à cause de la d'accord t'es na basinga oyo lingo opérer bo tonga mutu. Et puis ça fait polémique. Mais est-ce que babunda? Est-ce que bafinga na nzoto? Est-ce que bakangisa naka? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Te bana mai to continuer na so polémique, to longolaka ba biloko biso moto mona ke ekoki ko gêner. Omoni? Quand on finga mukolo, tout finga ka mutu. Waza de chana ba fanatique yeba ke simanaye, ba te belé aux de se voir bango. Voilà. Donc tout le monde a biloko susuana mais polémique fait ça la kaka. Nous en pour hein. Oh, mais nabia, yoka si vita na imana. Quelle est si ça na polémique à vita na imana? C'est moi aussi ça biso. Pour vita na imana ba otika la solo la ti. Mon ata bengi pape pena sali messe mon bimbalo pena que non moni na vie sengli bo sala boita ka ke ne mamo ko ba biso ba ta vita to leki bino kuna imana pe ba rien. Donc ils alaka bo. Parce que yango nde sala ka sikoyo batu batala ba match kitoko. On va vivre l'album ya kitoko. Photos à la na ba discussion nan ya bien. Moni oyo lobi ke non ngai na zaboy na zan nani yo. Tant oyo lobi wana sikoyo to c'est lango pouvons un album na yo. Terminer c'est polémique ezani disque. Ato polémique bien. Ko si ba kaona ko finga. Mais ce disque na yo ko ça va to kao.
Voilà, donc ngai nazoka polémique et loko moko ko tina ngana travailler bien. Obi ngai baza comparer nga kala na bato quartier latin. Mona yo so comparer na quartier latin ba ke na orchestre ke na poto bongo yo. Mais kasi likamu yango na tina ngana ke na ma mise na poto polémique wana ke bango ba ke na poto nga orchestre ke na poto te. Donc nazalaki obligé na sala effort nga pena même orchestre na poto. Mon vrai polémique. Si manongo nga na kenen orchestre ta 17 fois na poto. Na évité so bango ba kena combien de fois. Donc na bani ko kene poto na sima orchestre mususu mais na doublé bango. Nicolas polémique. Soki polémique et permetaki nga na somaela ko na orchestre na poto. A bolamu ya polémique yango. Mais ezalité que biso ba tutuza ka moi bien au finga mbutu na défaut na ye nzoto. Bongo bato bazana ba défaut ya solo. Siko ba loba nini? Photo ye ba yango ke bato mingi bazaki na biso mingi bakena na ba église ko sambela. Balinga kutu yoka so bazemo na biso te. Même ba interview balinga so ko tala te parce que bato yo ba finga na nenga mabe. Non. Faut bato na bazongela biso. Soka to soni polémique na biso. Et puis ça m'a rebellé na na peut-être pour na pesa ba leçon. Mais pour ngai na soutenir que polémique faut ça là. Polémique on a somme loyal, c'est-à-dire que bon par exemple mon ce qu'on a héritier tout ça là yo featuring. D'après donc dans tika héritier ba olekanga. Mais na polémique na déjà. Pourtant il y a koyemba même son na bi place on a mon héritier nga yembi double ngai zano ngapena zungi. Donc tout ça man album moko mais tout ça na polémique. Il y a soin. Vous mona. Non le ba OK on bona bourron pela. Obi na sale fora Alain pela na lekana robina mais bureau tilelo na mo neta compliqué ngana non. Mais yemo so to kuta mo to ba na biso vie neni bona mo. Tala polémique ya bien ngona. Est-ce to go so na bongo te? Alain pela so yeki na robina leke et puis même so na bigi na leke Alain pela na robina na pe na sir. Comment on a eu mon pubuka ba bilo mo ngana ibo sala ngote. Donc ils allaient à polémique kaka. Mais yemo ayebi ka wana vie donc to so na biso. Pour comme so na leka na TV na bino na leki nyoka longo na robina. Vie leki na TV ba tuni ba bino, wazo ka ba leki na robina. Yo ka réponse à vie. Abika sport ça plus jeune que les ganga. Tala ba vie mituezo sala. A combien ça mon problème gravité. Mais biso ka ni biso na matete to ko bunaka ningo na ti. Ba biso kaka nani alobi ko beta. Otuni on teke na sali nini. Mamoko asa wapi. Na kibunda pe ba mo. C'est wana ba polémique à Busoba. Donc il faut tout ça la polémique boye. Mais na zape na likanisimo ko nazo linga na album nazo sala na imana JB. Na sala mabende nazo lo bango na media pona na solo na été. Na ko so ne pe balobi non vient moyen té. Mais le roi n'a pas que solo la bien et vous allez mal on surtout ça na featuring. Merci beaucoup. Tozo ki na biso wa mukina suki émission na biso mes questions moi ko elinga sous na mutu tozaki na vernissage parce que moi aussi j'étais là tout le monde qui ba musicien et belé ba ya ki souvent les akaso musiciens congolais asali eloro nae bande ko ne ba soutenir kete mais pour na yo quoi bongo tout le monde qui président ba musicien belé bazala wana et ça la ki ondene. Ah oui. Mon qui était à santé à Papa Lutumba mais atena qui a zalawana. Ça m'a beaucoup touché. Omoni même bande ko nango bazala ki te mais c'est fait ça qui remplacer. Jiba ya ki te matindaki Roger Ngano bazala ki wana équipe ya Wenge. Zomona pona tanga ba kombote do ba mission ba ya ki te c'est fait ça qui remplacer. Ezali ndenge na solo la kana ba musicien. Ba mission ba comment comprendre le quoi quoi zali nani. Parce que là quand eloko moko na lobango te soka na kokise eloko na mamo c'est fini. Elle n'a pas contrôler ce que musique dit sur Congo. Pour contrôler on te na ndenge te ke soki ya au patron te. Na ndenge ke na ko solo na mission surtout sikoyo très bien. So pas un problème na ko salisa ye. Et là on a tika na ka yango. Parce que ba mission ba biki na solo la bien. Ce que on a tisco ke na obeta na zo sala plutôt sortir livre. On a mon soutien à bongo. Oui, puis quand on a benga papa Lutumba, na bengi pour na naib ça été que aya, na bengi c'est pour naib ça que soko yoki que na sali vernissage, yiba que ça solo, mais na lingio yate parce que santé ça bien ta la vie oh non non yate, abi no ya.
Ma vie bon ça le bi pas c'est pelisangai mais ba simbien ko simba mais aye na vernissage. Moni lelo ne to solo la boy. Apa le tout ba otala ngana ndako. Yang moni yang wana. Yo kasi ce qu'on a papa le tout mané ngana le mususu to kamata na raté. Peut-être ko kamata na pe. Mais jamais bo tika lo yo ko na libanda. Tito kamata na titi ah to yo kani. Il y a un lobby polémique fait ça là, mais d'une façon constructive. Hein? Et ça la teke, il y a Rouswana, hein? Il y a Betana, et l'autre on alors. Pendant les camarades livres, pendant le banding le lobby, bah mission sur Bayaki parce que bah ebi que non, on a un déconabiso à solo l'arabien. Et puis l'autre oh il y a Sali. Maman chala mona lo baki yango. Et ça pendant le kumu, il y a musique na biso. Et après pendant le kumu musique. Mon colomisé moi au coup hélicoptère parce que ça la prend au coup na biso to ba mon biso misien to mo ko m'appelle hélicoptère siko pour no mona bato no mona on est fali ko ça au coup hélicoptère pour lingi ba car lingi ba blo mo on za masali mikolo wana no mona on est ya pour ça faut ko hélicoptère et bi jour au coup hélicoptère mais ça la plaisir na biso to ba moni bo se ka biso ba misien ta mo ko siko masa na biso ko hélicoptère ata train to se pela misien mo ko train. Non, c'est pour dire que si on a bimé ces livres, on a bimé ces livres, on a déjà contre bangote. Au contraire, bango bazana esengo. On a mis sur le barabiso batu pamba. Tala toko pe okoma. Voilà. Donc merci bien na bandeko na musicien, pe na ba fanatique na bango parce que batu bazo soma ba livre wana baza ba fanatique ya waze kwate. Baza d'abord ba fanatique ya culture ya Congo. Alors muso akoza na pe fanatique ya JB. Muso akoza la fanatique ya Wera. Moni muso akoza la pe fanatique ya ndeko nanga Kofi, pourquoi pas? Amona ke bon ça va on les a livré. Ay wana makambo wana ma musique te wana. Pour makambo oyo na moi le baté que au livre mokili. Sur le livre mokili, na tout bon livre grammaire. Pour livre mathématique. D'après ça donc ils a livre mokili, ils a livre. Vraiment accueil oyo ça na poto na awana Congo na za au CPL. Merci. Si
Merci moko bongo to comme na suka ya émission na biso mambote na bayi bazolanda o pe lilo bana bafana o te leono ngana pesa bambote wana te eloko wana ikomo bepsa musala na biso moni
tala ebele ya bato nga na yeba na bango na minute oyo solo bina pesa mbote bon na otala kuna namoni prêtre Zeka Luzeka bon ça va namoni kuna mais tango na kotanga 2-3 kombo wana mutu musaka loba nini wazoka pena tangi 4 kombo na ngeza te neti on dirait na valeur na misu na été non donc ngai likambo yo papa mabetela nga lisolo moko yango moto yo servir nga lelo ayebisanga histoire moko boye azalaka na concert sikoyo moi soto na concert moyen puma mutuka yo moko te fo le petit na yo moko pire petit to vie na yo amema yo jour wana siko pire petit moko ya papa et mama pesanga komo na été concert ngo zaki na salle moko bo LC LC ba salle moko zaki na Paris boye siko papa mbaye na petit na ya kumbi obi na concert papa mba boaki batu nyonso doka boaki batu la denga osakana te kitoko moyen te tant concert esili azongi pas petit na maki na voiture obi ke tanga kotika na voiture boye a comprendre que aboka petit na yona te abi tungisa ki ye makasi moyen te abi petit opena yeko zonga na ndako siko concert esili azoki nezongi sanga su na ndako na boaki batu ya ndenge na ndenge me na boaki yete petit on a tika qui pona nini malgré ba boaki était poza vrai petit il y avait beaucoup poza azala qui vrai petit là so azala qui faux petit vas via linga kuta karo wana te anga démarrer déjà taba vie mususu concert mon laibo to beto 4 heures d'ita boaki ngate boss mangana zela kona kumba oli susu alors tous ma camarade mususu bazalo ko la mwana wana obwaka ye te et ça problème te batu mususu ngana bebana batu mususu ko libanga. Comment voulez-vous que concert net na poto na concert net na Olympia bande ebimi d'abord bazu bande oui bande ya concert bande ya Olympia to beta pendant 5 heures du temps mais bande on ebima so 1h30 mutazo biso na yoki comme on ngate na regretter mingi trana tayo mona donc biso photo lo kato monter côté comme on a ezali il faut to sala tout na Olympia on a malgré ça qui na king mais biso to qui na poto kuna toka mais to boka mingi bato to zomona. Si on a fait le concert aux États-Unis, on a Patrick Dion, on a Jean-Paul Mbegi, on a concert. Gary Wele, on a bateau dans un monde. Si vous avez un concert aux États-Unis, vraiment, on a regretté comme on a gâté. Nous avons un problème dans la vie. On a lapa. Donc, et puis, biso toi ba leader. Si c'est mission, il faut attendre comment battre. Et ça la biété. Pour la tika comme on a Michael Jackson dans la bonne terre, nous tenons à imiter. Vraiment, il y a difficile. Merci Mingi. Yo na ibi kozala ba comme on a otanga. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à nos fans. Merci à mon boss Didier Massou qui m'a balamandé Fapembe. Merci à Didier Imbondo. Merci à Héritier Minimbu. Et merci à Sakalo Soya Gaillard. Merci à mon Pao de la forêt depuis Saint-Etienne. Merci à Faïf Mazamba. Merci à Fraîcheur Mazamba. Merci à Odelor Mazamba. Merci à toi, mon réalisateur Bogos Anderson. Merci à mon papouche Sophie Mamengi, à ma maman Sophie Mamengi, merci beaucoup et merci à Dide Mbongo et Lungaba Bébé et pourquoi pas à Rodrigue Kitambala, l'oncle de mes enfants, merci beaucoup à maman Pauline Soldat, merci beaucoup et merci à Julienne Voima, merci aussi à Papi Voima, merci à DJ Daddy Forme, Nana Witi, Nene Witi, merci à toi, merci à Toton Zoe. Merci à Tontonzo, il y a depuis l'Istanbul et Pépé Kiala. Pépé Kiala. L'argent m'embête, les millionnaires. Papi 2018, bon, tu as un bateau, tu as un carton, tu as un planton, le cabello. Merci beaucoup à toi, Pépé Kiala, les millionnaires. Et merci à Ezikache, merci à tout le monde, Binono Soboligaka et l'honneur qui nous a. Là, c'était mon quoi, bon, Félix Oisé, quoi, Oisa, émission Bosso et l'honneur, il y a 2018. Babi, tout ça, donne Wakaka avec Jésus. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Akutani
Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chu, Narcisse des